Abed otali caméra maintenant ko expliquer biso. Est-ce que en dehors net que ya ba malade to ebe que meshake akufaki nango o ba rende be ba ki bona. Est-ce que dans ba mususu e batami sima wana comment OK ememaki meshake na liwa pasteur Abed. Bon, oui, Bible lobby, la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Donc ceux qui nous ont bazanzambe, c'est parce que ayebi ba makambo biso to yebite. En fait, naye ko comprendre makambo ebele. Donc naye comprendre makambo ebele sima ya liwa ya jumeau nanga pasteur Meshak. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto kwaye wapi na mansa zo sa biso un grand merci na bande réunion tout basouté na biso. Là je vois le pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema bivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na bosanité à notre mami mbunga motema papa Blaise depuis Suisse et Sikabazola na biso les frères papi Kongé na nzamba lola mona yo bonzambe na bonzambe Yesu ndembo suki si bien aimé dans le Seigneur toujours na cadre ko informer bien na émission de l'eau bo landa qui la fois passé ba émission to salaki sur liwa ya pasteur Meshak oyo azalaki li passe li passe ya nzame malam bana o ba travailler trop na musée Aïdine abal bien aimé dans le Seigneur bana kemike OK babana côté ya trop peu ko sala miracle série wana yakala elongo na musée Aïdine abal bien aimé dans le Seigneur li passe moko awuta ko tika biso akufaki bien aimé dans le Seigneur après cela to meki ko yamba li passe na article qui pasteur Abed to yeba qu'est-ce qui s'est passé après matanga ya Meshak au juste eloro nini bomaki Meshak au juste qu'est-ce qui se cache derrière la mort de pasteur Meshak na basangopé toyoka ki de sous concernant que bana bazali sous kunate ba panzani to meko solango na l'homme de Dieu tozana yawa shalom papa nangai boni pasteur Abed malo ming nango nankolo bande oba monio de soso li loboko lo bana ba oba mono kala ba monio de soso donc elona que le bezaki nzambe a pambola bino nzamba pambola bino pona souci oyo ozalaki dango pona mosala na nzambe banda azalaki na bon moyen azalaki na bon moyen de vivant na ye pona ko soutenir ye na bike bo soutenir qui est partout même de près même de loin na mabondeli na moi li sungi na eloko songo to pakala botikaki mosala na nzambe te. Donc malheureusement que Azel Sunabiso te Nzambe a biangaki atikaki biso Nzambe a pambola moko na moko oyo a soutenaki Mosana Nzambe pe ba batikaki biso te na batanga na ba problème oyo ekomelaki biso tikati Nzambe akanisa bino pe amona. OK, pasteur Abed otali caméra maintenant ko expliquer biso. Est-ce que en dehors net que ya ba malade to ebe que Meshak akufaki nango o ba rende be ba ki bona. Est-ce que dans ba mususu e batami sima wana to maladie mususu ezaki sima wana ou comment OK ememaki Meshak na liwa pasteur Abed. Bon, oui, Bible lobby, la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Donc ceux qui nous ont bazanzambe c'est parce que ayebi ba makambo biso to yebite. Donc ndelo gozo sala kinzamba zala nzambe. Soki biso to yebi nyonso nzamba yebi. Donc na minute muke donc mutu nyonso azui ake. Donc yango wana na ngina lobaki oyo ebatami sima liwa na ye nzambe kaka mutayebi mais onga na yebi ezaki bara na ye ebebaki makasi bara na ye penza ebebaki azalaki empoisonné plus de 7 fois la mission tout salaki dans des ko détaillé na ba année oyo azalaki empoisonné. Donc pena ko mona loboko ya nzambe à travers maladie ya lipasa na ngai
que nzambe romatika kabao ya yete parce que ceux qui zalaki ki akufa na poison danga kufa banda ba 2007 banda ba 2006 parce que banda ba 2007 2006 wana nyonso azali déjà empoisonné mais nzambe abatelaki azali makasi mais mission nyonso to banda ko sala même première mission salaki na papa na biso Alvin ezali na 2016 wana nyonso azalaki déjà ba poison ezalaki déjà ebele na nzoto mais nzambe abatelaki toujours donc liwana ezalaki vraiment mingi na barin ndem il paraît que kadai na maladie ya diabète bon azalaki na sucre ebandaki kodéranger parce que poison problème ezalaki expliquer malamu poison soki na nzoto ya moto soki batraite yango esili poison esili mais aza na biloko mosusu abebisaka na nzoto ya moto poison okini osila banki obebisa pancréas akoki obebisa mpe barin nde soki oyaki kosalaki à travers la poison wana nde eyaki kobebisa ye pancréas na ye nde ayaki kokoma ya sucre. Ah, sucre, ok. Et pasteur Abed, après Simaya Mécha, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu as dit que bande musu ba bengo banda bazali susté au panzo Felina après il passe na yo banda bazali sous pas na hôtel. C'était comment parce que ba benga biso une fois pe na benga kiyo on me quelqu'un peut pour démentir on me quelqu'un pour expliquer biso au Felina Panzani qu'est-ce qui s'est passé au juste? En fait naye ko comprendre makambo ebele donc naye comprendre makambo ebele sima ya liwa ya jumeau nanga pasteur Meshak naye comprendre que il y a de certaines personnes au bafanda qui naye c'était pas par amour ezalaki te pona bolingo mais c'était pour les intérêts ezalaki pona donc initiative azalaki nango ba projet azalaki nango ndetina oyo bafandaki na ye donc mingi ya koloba pendo ko zate na ba détail pendo mingi opesisa te mutu ayebi nyonso wayebi vérité nyonso wayebi nini elekisi mali wa pasteur Meshak ezaka nzambe moko nzambe lo musu toki koloba esani toza ko se justifier et tozo luka raison mais oyebi nyonso eza nzambe donc en bref donc baki bana bapanzani te bana baza epanaka na lobaka yango voire même na deuil que nazo préféré kotonga école na mabele au pasteur Meshak atikaki soki mutu ateli ata na bavideo akala aoyoka kaka le même message oyo naza koloba or ezalaki makambo so enda oleka na se ntango nano corps ezalaki na morgue biso toza na mawa eza na bandeko mosusu déjà bandaki déjà kokende kosala bamagwi bandeko mosusu bazwaki donc nzambe kaka suna bandeko mosusu bazwi bana mosusu bazoli bango déjà ndako bien avant sans que nga na yeba bazoli bango ndako déjà bien avant ndeko moko boye na poto abengi nga abi papa après le wao te papa naza na ONG nanga naza na besoin ya bana atangeli nga kombo ya bana réponse tangi est claire que na que pesa bana bongo te to sambela na parce que baza na responsabilité nanga donc que kende kotika bana bongo te et par rapport na olandela ke nzokande bazwela bana mususu batu mususu bazweli bango ndako kuna na côté ya je pense que c'est verte basali ONG moko ekomi kenga na zubana na bengani bango na beti bango na bengani bana pasteur Meshak or makambo wana nyonso na yebi yango ata mokolo moko te naza na bana ya pasteur Meshak naza na bamisusu kutu pasteur Meshak azwa bango banda âge ya 7 ans banda âge ya 7 ans ti lelo pasteur Meshak akufi bana wana baza na maboko problème ya ndosa la biso da problème ya logement tolobaki tokoka kofuta place wana te parce que musala ezalaki ya yene mutu amesanaki nango
yene mtu ashabitué qui nango ngana e kozwa yango kaka mbala moko boye na kipo tika bomba za les propriétés des agriculteurs ya logement mais na mikolo nzamba sungi biso toza na logement toza na kinkole place pasteur Meshak pa kufaki wana tozaki peka na kinkole mais place wana ezaki muke ekoka ko contenu te bana nyonso ebi ba mapango kofutela ndenge ezalaka mais sikoyo toza vraiment na logement soki nzamba sungi na kosepela pe un jour oya kotala biso kuna ndenge bato mosusu mpe bayaka kotala biso kuna na kinkole. Pasteur Abed, tant que le bic pendant ma temps, c'est qu'un monsieur, ma monsieur, banana au sein de CC. Et babaran au salon pourquoi? En fait, il a dit pasteur Meshak à Salaka à école. Pasteur Meshak à Salaka à école, école ouane zaki. Moins difficulté tous à l'anango, ils a bano to bokola. Bano tozo kambarana. Problème ils a raté que au fin d'ici bango, il faut bon instruire bango même na kibonzambe, bola sa bango kibonzambe ninge zalaka, baye ba kibonzambe, à part wana il faut batanga. Tant ba ko sisa ko tanga, il faut bo orienter bango. Vous avez que batangi ka resil ba fandi non, il faut orienter bango tant pour la base à batu na société afin que lo lenge bango ba lekeli na vie na bango bango pe ba aider ba misusu ba za problème wana ndé pasteur Meshak asala ki initiative ya kosala école po difficulté to za na mingi za ya classe ya kotangisa bana tango asala ki école po na kotangisa bana na ndé na mort na ye tango kufaki azalaki nanu na corne ezalaki na mort bande ko mususu ba bazaki ba directeur bazaki pe ba proche na ye ba directeur ya école bazaki ba proche na ye nde bakendaki kosala ba détourner ba changer kombo ya école ba changer kombo ya école nyonso tout ba changer makambo nyonso tout wana moye ya zana anani na mort biso te baki na lokote on a matanga na salle qui réunion ya kolobaki école moyen et continuer exact le quoi tout qui n'a pas confinement puis na kofuta chaque fin du mois donc école moyen et continuer exact il faut école et fanda année oyo to procéder na banani na ba rentrée scolaire parce que kofuta chaque 20 mois parce que même kofuta sikawana et bando ko utaka na poche pasteur Meshak même kofuta ba enseignant yando utaka ba pasteur Meshak même collègue bana makambo nyonso pasteur Meshak parce qu'on a zaki à lauté na matanga makambo nyonso tout kofuta ba enseignant kofuta ba école makambo nyonso tout kofuta même place wana ya kofutela nde to solola kike lokola ba Minerval nyonso tout ekotaka ba oyo ba yebi ndingi Minerval wana nde kokota makambo nyonso ezaki ba directeur wana le pasteur Meshak de vivant na atira kolia même ata sans frère école wana te même le ba personnel ya école banda ko ya ti na kati ya hôpital mutu azala goni me bazo ya koza mbongo ya école ou esalaki moi makelele entre famille dans le besoin famille na biso famille ya mungu entre famille na ba personnel ya école comment se fait-il mutu aza na kati ya hôpital mutu aza la goni azo kokoloba te mais bino bozo ya kozwa bambongo ya école nde monaki ke école moyen et fonctionner et ça l'a dit alors bango na sima déjà ba procéder qui déjà ba rentrée scolaire ba commencer à changer ba changer ma union surtout comme ya ba ndé et le salaire to qui na parquet ah vous qui est parquet voilà c'était quoi aussi c'est ba funda ki yo ngande mtu na traduire bango na justice ngande mtu na traduire bango na justice quand to komi kuna et ko rentre ba ko sala ki ba ye justice et ko condamner bango justice et ko condamner bango compte tenu ya makambo nyonso to bango basala ki wana nde komaki donc le basu ke komana
soki esenga bakanga bango to batika omona lokola déjà mbeba nyonso yokoma na ngambo na bango parce que epai bato mosusu bayebekaki nga nde moto nabengani bana makambo nyonso to lokola justice akati makambo na ye inutile ke bakanga bango donc nandima ete bakanga bango. École pour les moyens, ils ont fonctionné par manque de moyens. École, ils ont fonctionné compte tenu de Nalobaki qui est il faut que tonga la place à foutre là ils ont pesé place à foutre là en même temps pour foutre enseignant ils ont pesé et là qui malam soki bana bazo futaka bana bazo futa pe mbongo wana ede ma nzamba sungi na mikolo ya awa na nse okomona tokolakisa yango papa na biso alvin yango tozozela autorisation de bâtir na gouvernement tobanda kotonga école na orphelinat au pasteur donc place eza déjà nde nalobaki pasteur meshaka atikaki terrain atikaki esika mpona bana na ye donc so nzambe asungi d'ici là tokobanda déjà na baconstruction ya baloko wana. Ok, merci beaucoup pasteur Abed. Est-ce que vous en avez parlé ici comme nazana bango le message nous kasoko par rapport ya bandeko donc pas un message moi ebele et nous nous on accord du question la zolanda et l'on a que le accord du Christ c'est d'aller et l'autre à malamu priorité na biso za bokonzi na likolo c'est qui est très nécessaire za bokonzi na likolo objectif na biso za bokonzi na likolo objectif na biso ezali te ke kozala na ba mega church kozala soki ndenge nini wana na monde mais objectif na biso c'est là le royaume des cieux ezate ke mtu aza oyo azali na mokili et puis akufi à perdre donc ceux qui tozo sala o toza nango o toza nyonso tu wana ezali parce que na yebi bana na yebi na bango de les débuts zomona na yebi bango malamu ceux qui m'ont recueilli za Jonathan ceux m'ont recueilli mwana moko ceux qui m'ont monaye alors ben moi wazana parce que par rapport net que aliwa ya pasteur Meshek et comme si biso makas pasteur Meshek à mon 85 pasteur en 1986 a confié vraiment dans jeune makas liwa na ye est choqué par le bébé par rapport à l'état à combien là qui aussi suspecté que bâtir du poison. Bon, pour nous suspecter dès le début que moto oyo ayebi nyonso za kanzambe moto ayebi nyonso za kanzambe sauf que lorsque nous avons un déplacement il faut remarquer que bandeko bazaki na baso mais j'avais remarqué que donc zaki plan vraiment zaki préparé bazwa ka banamba na ye nyonso ya ba contact na ye ndenge azana ba contact na ba partenaire na pour na ko soutenir pour na bana bazwa ka ba contact na ye nde alaka nango à cause avoir kozwa ba contact na ye nde bayaki kosala ye eloko wana mpona batikala na nani na lobengango nini na likambo oyo ya kobokolaka bana nde eloko oyo nga nayebi le reste nzambe moko ayebi batikala na yango na école. C'est pour cela après décès ya pasteur Meshak après liwa na ye babandi déjà komanifester yango babandi da ko manifester yango donc bazwa banamba na ye banamba na répertoire na ye banda zalaka en vie bazwa ka banamba na ye bazwa ba correspondance na ye nyonso tout basololaka na bango no biso nde tokomi na bana ainsi de suite donc wana eza ona yebi le reste parce que ce nabi eza oyo ce total ya ba 2009 2008 2007 ainsi de suite ba poison na eza kuna makambo yo te ya ba école ya ba mais on a zolo ba ya sikoyo o équipe nza ko sala ki et ça là est bongo ba rien
et ça aggrave ma casse pour na kende la cause ya makambo yo parce que bazui basali onje na bango na banamba nyonso bazoke pa pasteur. eza mpe na lisolo ya bandeko moko batambola na kombo na bino ke bauta na nzambe malamu bazoteya na bangola na bagabon na bapays mwa ebele eske oza na ocourant na yango? naza ocourant na yango parce que banda tozala bamike je crois vers les années 95 bayaki kokanga biso bao bayebi biso malamu na barumbu na Nyanza bayaki kokanga biso epai ya papa moko boye abi Meshak, pasteur Meshak le dauphin akendaki koescroquer mbongo na Chikapa or biso tokendaka na Chikapa na 91 mpe biso embale pendant tambola biso kaka biso mibale à part que tant tokoli awa dernièrement nde na ote kosala voyage nga moko mais partout dans le voyage kaka biso embale ti ekokomaki toza na problème na dauphin révérend Aidini Abala à propos ya biso ndenge tozokende pasteur Meshak azokende kotambolaka koescroquer bato biloko maintenant tokomi pa pasteur révérend Aidini Abala apôtre Aidini Abala non eza bino te donc baza ebele même temps tokende na Brazzaville na époque ya révérend Balu na 2008 ezalaki bongo na Beni na parlons même pas donc batamboli ebele na kombo surtout batambola toujours na pasteur na kombo ya pasteur Meshak on a escroqué ainsi de suite baza tisiko baza pe ebele yango wana eko kamusanga pété après mort na ye mais sous pe basali ke baza ya pasteur Meshak donc bazo ça la comment bazo limite ki bangonde ba bango travailler na musée oya nzamba voilà bangonde ba bango samira tambaza bana mike ke bandote na âge à 2 ans et 4 mois batambola na révérend Aidini Abala. Or c'est faux et archi faux. Donc bazo ça la comment na bino c'est ça peut-être qu'on peut aux alaté que pendant que moment que bon comment il kobima na ba chaîne et bon comme ba ko ça ba émission visibilité na bien peut-être mamoni que kobumira bango cop na bango nde basa pasteur Meshak bon liwa muto zanzambe so muto abi na bango so ezaki pasteur Meshak kofanga kofa banda 2007 banda 2007 parce que poison et le caca nzamba bombi tu 2020 donc ta bomba mutu na bombo za kanda nzamba bombi na ko ba pété kiza bango ko bakaki c'est la volonté de Dieu dans mon cas nzambe nemtakaki après ce qu'on liwa il y a pasteur Meshak Ophélia les nous avons vision nous avons tout projet nous avons le lot qui passe en haut aux en tout mazat que bossez dans Nzambe depuis votre enfance le lobo coli boza subana mikete azate ozo kanisani pasteur Abed bon likanisi na koza nango mingi on a orphelinat surtout eza ko honorer mémoire na ye parce que alingai bana mingi alingaki bango mingi na ko bate so na lali na moni alobi na ngabo seke eza énorme bible biso mta kufiaki azonga lisuli eza nde nzambe azoloba nanga à travers moto na nde ko considérer mingi donc azoloba à travers ye donc pona bana oyo yatiki naza na bango mémoire nazolinga nonoro mémoire na ye école ndenge ezalaki ndenge atiaki complexe scolaire lia mungu mais eza lisusu complexe scolaire lia mungu te kozala complexe scolaire Meshak lia donc na loko ezalaki mpona aza na idée mpona orphelinat natonga na orphelinat so nzambe asunga biso tosala bauniversité problème eza te mais surtout ba oyo ya bokolaki wana bo bazaki mikie ti bakoli ba ko bana ide wana pe na ebiki na kati na bango ba serviteur de Dieu bakobima so to mona bato mokili ba osimisa ba mikie bakisi
boxing ça ba mike na age mike ba ko ta ba on ba loge bon au point ni bisote bisoto il faut tous ba ya mike to la ça ba on ki bon nzambe titon ba okola ba kola na yango ba de routete des missions tous en quoi ah bon école des associés par manque de moyens la difficulté ce qu'on bana ba autant associé bana le tikana nazotangisa bango après ba possibilité ni parce que yo pozo salate titi nazotangisa bango en attendant totonga parce que so totongi et apaiser biso l'homme de Dieu ozo salate nabi ko salate kotonga ce qu'on bon utila wapi kotonga bon ba partenaire na ye babaki bako support biso pona parce que kotonga place aux allées qui collent presque terrain vide te ye mabele atika keza na ipen ipen à côté ya babé encore côté champ de tir OK eza kuna eza terrain vide non terrain vide kotonga bana brique bona bozelu nyonso wana ezosinga ba moyen ozotelela ka ba o bazali bana est-ce que ba mope ba kokoka vraiment ko soutenir yo pona ke projet wana kokisa maoko bon tozotalela ba o baza penda libanda te totalela nzambe parce que nzambe aza papa ba orphelin nzambe penza za papa ba orphelin ya bana bitike ngate bafanda bongo 5 batanga parce que so bokola batangi te donc ozo bokola babandi donc avec nzambe osuna biso na momki na mo ba activité toza nango nazana ba activité na osala nazana ba activité pour permettre que tout tonga yango mais na ngamo onde na kokate c'est ça le problème ezaki na ngamo onde na kokate soki nzambe asungi nyonso akozana moyen pona kosunga ko contribuer pour œuvre o ya passion Michel Kende Liboso et la balance bana classe ko yana bango ko tomate c'est ça yes c'est bon non c'est aussi un que bande ko batina ba soutien na ba OK parce que ba abel to comme na suka message no ya suka na bande ko bazola na biso message ya suka pe moi exhortation que je fais message no na bande ko ba ko na suka bazola donc elo na kioloba ezaki bolimbisi mingi na kikosenga bolimbisi mais pa ya bandeko nyonso oyo babandaki kobenga bandaki kozwanga te bolimbisi mingi bolimbisa ngai santé ederangeaki nga vraiment makasi santé ederange nga soki bandeko bamoni malamu nazaki kozwa ba soin na matanga ya pasteur Meshaki après yango santé vraiment eko déranger sur makasi merci koyo ça va par la grâce de Dieu exhortation na ko pesa biso ezaki Bible lobby na Jacques 1 verset 27 oyo pasteur Meshaki abandaki koloba mingi sur la vraie religion un solo ezali ko soutenir orphelin pe kobebisa na bosoto ya mokili te donc c'est ça problème ezali oki kosunga moto oki kosunga orphelin eza mabe te mais komibebisa nde na makambo ya mokili te komibebisa nde na makambo ya mokili te donc c'est ça donc totambola na kobanga nzambe priorité na biso ezali yango wana priorité na biso ezali totambola na kobanga nzambe tosambala na nkolo tosunga ba oyo bakeleli tosunga ba oyo bazangi parce que nzambe akokanisa biso na bokonzi na ye na likolo ndenge Bible lobi bajiste mibale bande kotambola basutuka buku ya souvenir ebimi mpona bango nkolo abandi kolobaki bango bazali koappartenir nanga donc faut tosala bolamu tolembaka te kosala bolamu bao bayebi nazalaka mpenza na habitude ya kopase na ba YouTube te soki na pase boye ezali mpona koéclaircir na makambo nyonso elekaki na akwelewa ya pasteur Meshaki oyo liboso na bino ezali pasteur Abednego moko ya bamapaso banda koteya banda na age ya 2 ans 4 mois epai ya révérend Eldin Abala nga na pasteur Meshaki oyo abengaki
merci beaucoup pour la pambola biso. Voilà, merci to comme na pasteur ou bien bana o to tamona bango nyonso batikali otamona combien mibale OK ba ko ya on excellent voilà mon coin. Bon, ndeko toza na ye ezali ndeko Jonathan ye ayebi malamba ndeko bayebi ye malamba parce que ezali parmi ba oyo pasteur Meshak azwaka banda ntie tina ndenge akoli boye na maboko ya pasteur Meshak ndeko Jonathan azali parmi moko oyo ba ndeko bakangisaka bandeko kuna ntango pasteur Meshak akufaka bao bakangisaka na kasho parmi moko na bango yeyo donc na tambo pe na mususu oya mukio toza na baoba oyo ndre c'est auto ya na mo afula ye pazaka te azalaka c'est bon donc bamisu batikali na kinkole toza na kinkole adresse na biso eza na mombele te tozalaka na mombele mais toza na mombele te adresse na biso ezali na kinkole. OK, opesi votre numéro de contact na bande union tout baza na posa pour soutenir pasteur Abed par rapport à Bamamion tout à l'obélia. Moi je sais que dans la difficulté vraiment à ma case mais chaque accueil vision éco kufate audio pesa numéro on peut ce numéro on a pour soutenir nous sommes a besoin de contacter biso toza numéro na 081 36 33 597 plus 243 81 36 33 587 bientôt na numéro ya défunt numéro ya défunt so continuer mais ce que moni zo benga toujours yambate il faut toujours insister, il faut vraiment insister parce que des fois la prière, des fois la retraite, des fois bima donc il faut vraiment insister vraiment. Merci beaucoup pasteur Abed d'être venu. Merci Nabino Nyostubola Naibisona Arnold Kamana Zasima Caméra. On se retrouve à la prochaine. Bye.